Congolais nazalaki koloba nalobaki que il faut bato bazali kosala investir parce que pour investir ezali ko garantir vie na yo futur. Pour investir ezali nini? Ko investir ezali kosala eloko oyo ekobanda kopesa yo mbongo atake yo ozali lisusu en activité te, en tant que na moment oyo yo ozali lisusu en action te. Okoki kozala en action to comme okoki kozala en action te, yango ekopesa yo mbongo. Yango wana naza kosenga na peuple congolais akoka ko investir parce que ko investir ezali ko garantir vie na yo. Alors pour investir normalement esalamaka ndenge nini? Avant tout naloba yango nakoyebisa bino que na ba revenu ya bato ezali na oyo tobengaka ba revenu actif na ba revenu passif. Revenu actif ezali oyo ozali kozwa ntango yo moko oza koparticipe, oza kosala mosala, donc oza en activité. Mais revenu passif ezali oyo ozali kozwa atako yo okroise maboko, atako yo olali ozali ezali kokota na compte na yo. Alors mingi koinvestir nazalaka kozwa ngo na cadre ya ba revenu passif. Alors moto nyonso esengami soki ata osalaka yeba ndenge nini ya koprepare ba revenu passif na yo. Po soki oza nango te yeba ke soki maladi ekangi yo, soki invalidité ezwi yo, yeba ke okosouffrir, okokoma plus pauvre ke ndenge ozali. Yango wana omoni naza kointerpele ba Congolais po bakoka kozwa mayele ya kobatela mbongo, ya kobatela bozwi. Po komona lelo moto azali kosala azalaki na mbongo lobi mosala esili akomi pauvre. Yango wana ozomona ngai nazokoka kointerpele ba Congolais. Alors eza na 4 façons bato bazulaka mbongo. Première façon ezali kokende kosala bazo kofuta yo salaire, wana yango Kiyosaki abengi ba employé, donc oyo bakendaka bazwaka mbongo ntango aza kosala. Deuxième catégorie ya bato ezali oyo aza propre patron na ye moko, azwaka salaire te mais azosala mosala oyo ezofuta ye mbongo. Alors wana oyo Kiyosaki abengi ba self employer, donc ba oyo basemployaka bango moko, baza ba propre patron na bango moko. Alors troisième sorte ba revenu ezali ya bato oyo basali ba entreprise po bato mosusu baya ko travailler, donc ye aza na ye ko travailler te ou akoyi même ko travailler na kati, mais normalement akoyi kozala na ye pete mosala na ye eza kokende eza kosalama po bato mosusu baza kosala. Wana ezali troisième sorte ya ba revenu bato bazwaka oyo ezali ya ba investisseur oyo basalaka ba entreprise. Quatrième sorte ya ba revenu ezali ba revenu oyo eyaka grâce ya ba investissement lokola ya ba investissement oyo ya ba loyer oyo epesaka ba loyer oyo epesaka ba dividende ndeti wana na bourse. Alors na ndenge wana na cadre ya bourse na ya ba loyer eza lokola ba revenu passif oyo eza kosala ke ata olali oza kozwa mbongo, ata oza kosala te. Mingi nayebi makambo ya bourse na mboka na biso eza te, mais na bamboka mosusu ezali. Alors mutu po yeba ko garantir ba revenu passif na yo, il faut investir na ba secteur oyo na utu kotanga na suka, soit osali ozana mwa immobilier na yo ozwaka ba revenu passif donc ba loyer, soit osala entreprise oyo bato mosusu bazwaka ko travailler po na yo. Alors oui, bato mosusu bazwaka ko travailler po na yo ndenge na utu oloba, soit otie mbongo na yo na bourse. Bourse eza lokola ba entreprise
epesi mutu possibilité akwa kokota na entreprise na bango na kosombaka bapart oyo bango baza koteka na kati ya entreprise. Yo kogere no entreprise wana te, ozwi mbongo na yo te na kati, bango moko baza kogere, me na suka baza kopesa yo mwa parti ya pourcentage na part na yo oyo osombaki. Babiloko wana nyonso tokolobela yango nsima, epuis bokokomprendre ezali nini.